IDPS wana bazaki na nzala 37 ya nzala ya makasi. Tant bazu pouvoir. Tant so talibien tant entourage ce sont des frappés. Boyebi bango te. Mais dans le but bozomona te que non bolimbisa bozomona te que non présent Sénat. À continuer réflexion à continuer ménopause à réflexion. Le coût à toilette. Naibisa il le coût à la banque. Baba va accéder à la police 460 000. Pas besoin 16 000 francs. Maman nangaye Fongola matoy o kalisolo Moi na londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami pona opposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali opposition nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, boza tellement ébélé, bozo la biso partout dans le monde, bandeko balandi, baninga, pe batata, ba mama, bo pousa na ébélé parce que mboka oyo ezali ya biso, ezali ya bino, ezali lokola motambu oyo ekangi nzoko. Moto na moto akoleka, moto na moto akoya po ete azwa part na ye parce que Congo ezali ya moto te, Congo ezali ya parti politique mo songolo pakala te, ezali ya ngai dona konde te, ezape ya yo moto za kotala ngate, mais ezali ya biso tout elongo. Makambo ezali koleka na mboka Congo tolali tolamuki bino boyebi te biso baye toza kolamuka na mboka nde tokoyebisa bino parce que bopesa biso confiance ya koyebisaka bino mayemba kolekaka na mboka oyo Congo et makambo eza ebele ya koloba makambo eza tellement ebele ya koloba ndenge kaka bamisie balobaka na oyo tokoloba lelo tosala effort et le chaos tolobaki lobby parce qu'il y a à boire et à manger dans cette émission, mesdames et messieurs. Je vous invite de rester branchés et de suivre cette émission jusqu'à la fin parce que nous allons mettre le point sur le i. Et je ne suis pas seul mon invité et c'est pas la première fois que je suis plateau nanga. Asa invité au Bosenga les temps à autres quand il s'agit de l'intérêt général. Je viens directement pour nagosala l'appel naïe. Aya to pesa makambu, aya to loba makambu ya mboka, intérêt général comme je le répète, parce qu'on dit que non, l'avenir de la RDC est dans maboko ya jeunesse. Donc biso ba jeune et longona bino parce que même ata mokonza mboka zali jeune et longona bino ba boko tala biso, vous allez vraiment attentif, vous allez vraiment brancher scotché, vous abonner pe massif na katation na bino, comme on a mo sakoli, molobeli. Azali bongo ndeko azali a évolué na kati ya parti politique amelte le parti politique cher na président Jean-Pierre Bemba comme on a yé West Molobeli Mosakoli ndeko na ngai boni papa malamu ndeko dona konde boni santé malamu vraiment na ngolu nzambe tozali ko vivre malamu tozali ko vivre malamu moi liloba avant to banda na ba nyonso ba kotala biso bipai nyonso bazwami na habité na ngonga oyo soki bazwami wapi moi liloba ni okoloba na bango liboso to démarrer penza ba actualité za koleka na mboka na biso. Oui bandeko na ngai nyonso bozali kolanda ngai bipai na bipai ya mokili ya biso ya Afrika ya Europa ya Amerika ya Asie vraiment la première des choses na bandit toujours copé sanan ba sincère condoléances na ngai nazali ko kabola mawana bino bandeko ya ngai bozali libanda o tozi monguna moko monene ennemi ya peuple ennemi ya mokili na kombo ya COVID-19 ba onyo so basili ko bungisa
bomoi na bango na se ya mabele ya Nzambe na kaboli mawa na bino et nazali elongo na bino vraiment ba sincère condoléances ba batikali boyika mpiko na losambo tozala Nzamba kosunga pe ekoleka. Nzamba kosunga pe koleka, voilà. Merci na bino to changer mbala mongo position parce que ya biso bitumba na mukona lelo ebandi bitumbela kisi ete to ye wana musana biso zali ko panza sango ko yebisa bino mayeba koleka na mboka Congo. Mende kona ngai na sepeni mingi parce que na moni ke ozongi na makambo ngo l'autre fois na yaki to salaka na émission kaka na micro o pika na caméra oyo. Olobaka na batu ke no COVID-19 wana ezali lokuta na Kinshasa, coronavirus ezali te batu nani bazoni ngaka bali mbongo boye boye. Moni ke lelo batu bakufi ebele yo mo pour présenter ba condoléances na batu bakufi na Kinshasa pe na Congo mokili mobimba. Ndeko dona konda il faut bandi la place wana na lobi boye na kaboli mawa na ngai na Congo te na Kinshasa te na bandeko bazali libanda me bandeko bautaki poto ba ko kufa na Kinshasa na kaboli mawa na bango donc nazali ko répéter et na kotikala ka kotika koloba te oyo balobelaki biso na Kinshasa ministre de la santé na moyezaki moyibi c'est du vol. Je peux vous le démontrer zali ki moyibi. Mais comment ça? Ndeko dona tozali bato tozonga mwa mokesima toyebi bolimbisanga le mususu libota mo ekoza ezwaki likama ya maladi wana ekozala mwa pasi me na timoli pota na binote na tuki yango te na tuki pe binote nazali koloba boye Tiber toyebi ke no mama ya ba Antoine akufaka na Tiber toyebi ke yaya na biso ya ba Mambweni akufaka na sida. Voilà. Tu as dit que malaria, typhoïde et bomaki Erickson les Zoulous. Voilà. Tu as dit que accident et bomaki ndeko na biso moko songolo par la tana na beya pa kwa accident. So ki tata moi sina moto maku to na ebita kwa pe na accident. Voilà. To kenda ba matanga wana. Ndeko ngale lo zali ko tambola lelo yo partout. Yo depuis au coronavirus o ya Kinshasa awa. Je me sens libota ni mona kufuna coronavirus. On va dans la Kinshasa. Mais ouest na comprendre. Mais bazolo batango l'état lobby que non lelo 3 cas bakisami lobby batu boye 3 morts décès et bakisamaki. Docteur la Kenya sona bazaka lokuta ouest. Na ko yebisao bali miyibi. Pourquoi bazali miyibi? Balobi na biso balo no 3 cas wana. Mais na répéter ote na zongeli yo. Lelo bon, je suis pas trop musical, hein, là trop musiquité. Voilà. Trop musiquité. Lelo na kaka motomo ba ne ko imba kala ceux qui Loris la bengelaise, je ne sais pas quoi. Loris la congolaise. Voilà, kombo tangi wana. Mais akufa ki toyebi akufiti. Siko na avenue na biso awa. Mais la 4e avenue, na toke matanga wana te. Kinshasa likambu ya matanga ezarelo mo roi sacré. C'est-à-dire que so moto akufi eleki na sango oyo moto azali kobela ezaka moto pona kozwa volonté azwi téléphone azwi volonté azwi atie crédit azwi volonté ake luka bi na akenda nga na Londres na luka combattant moko abundaka trop pona mboka aya kosala comment on appelle ça tozwi matanga mais nazo biso que non baka oyo bato bakufi soki na nini entourage na bango ya bandoki ya Congo te na entourage na bandoki ya Congo te ezali baka plus outil libanda na kati ya Congo moto akufite ezali lokuta moyiba avec na besoin ba yiba mbongo mais ba proche to moni na présidence wana ba proche to moni ba ministre ebeli mama na biso ko kombo échapper nga mama na biso ministre wana ota ko kufa to moni pe proche ya présidence mingi ba kufi pe na maladie oh mais ozoboya kaka nani proche ya président nani tanga kombo na ba kombo na échapper ngai na maître Mukendi 6 semaines voilà maître Mukendi le bâtonnier mais moyibi monene ya Congo ye wana mettre mon connaissance sur la cour constitutionnelle. À défendre ma cambouille Félix Tshisekedi puis à ko défendre et le gouvernement ko défendre les électeurs na makamo ezanga mutuna makolo akufi na corona papa akosi so bi vigetima tout ne soit vigetima c'est un voleur na la bomi le dering mais azala dering aza opposant ko ngozwa mbongo la PPRD au moment où lobana azali na dering na donc ils ont bon la PPRD. Mais pendant que vous allez koboya que non COVID-19 na Kinshasa ezalité to moni na mito to sola na yo boyenga na yo pona kokota na Gombe komi problème parce que kuna baka ezali belé do ba komi na Gombe za mise en quarantaine et là qui c'est de kuna ezali belé baka ezali belé papa wa commune mususu mais vous allez koboya ka toujours ndenge nini soki commune na Gombe baka ezali belé parce que
je ne sais pas quoi, moi, bango ba koti si on a makasi. Mais je ne crois pas que koti. Je ne crois pas parce que... Pourquoi va mettre en quarantaine? Papa, dans le lobby, hein, batu oyo bazali, basi ba moni mpenda que non, mbongo ya mboka ezali wana, mbongo ya bolafa. Comme ça, tu vas appeler mbongo ya bolafa. Mbongo ezali que non, olalo la miko tchelo boko boye, obimisa le roi ino zotambo na moite, pose un salaire. Au moment appelé autant qu'on réclame salaire en gros, bah ok, bah laisse-moi continuer me kanyaka ba fouti ote. Donc, la commune à Gombe ezali aventure pure et simple. Mais tout le monde a dernièrement dit quarantaine mobo et c'est là qui est quarantaine ratée. Au gouvernement de la ville là-bas qui n'a pas date na bosani fa kito kota Kinshasa ma quarantaine pas ba reporter yango to moni ba kama biloke mataki makame bele wanyo sosopo yaka. Na lobi na yo confinement ba ngwa cha Kinshasa. Voilà, le baluka qui le ça à coup d'état. Aujourd'hui, je vous apprends. Et c'est là qui m'a reçu la coup d'état. Tant que ba ko tsa na confinement nzale koti. Mignon que bandi, peuple en lingate, abîmer à pied, mais ça c'est bêtis et créer des problèmes. Je peux vous le démontrer. Là vraiment, ils ont passé. Le gouvernement dans la salle de confinement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors qu'il y a une entreprise dans la map, comment fit-il? On se met dans la map, je n'avais pas pensé à la publicité. Au temps qu'elle a combien? 200 francs. Ok. Au temps qu'elle a dit ça, production les a combien? Là, c'est simple, hein? Calcul simple. Production les a combien? Production dans les alliés 5 000 maps par jour. Peuple en a un bon noté, toi un bon noté, on a budget le coûté à 10 milliards, ils ont 4 milliards. Bon, biso, tu le monde taxe, oyo, biso, tu vas le temps, matissa production, comment on a 20 000 et t'es comme par la 100 francs. Bon, qui na bande de comment on appelle ça? Bah, on va aller quoi, opérateur économique. Bon, ça, il aura l'os aux alara combien? L'os aux alara, tu sais, le banda 9 $. Bon, tu as passé prix, non, c'est à solo. Là, tu as le taxe, tu as payé 15 $. Mais la discipline, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a une commune, mais sauf que les beaucoup c'est pas beaucoup, c'est des voleurs. Miyibi. Bando qui a peuple. Donc, ouais, c'est pour nous, parce que nous sommes Miyibi. C'est toi qui nous connaissons. Nazali koyebi sayo nde kokonde lobby. Batina kimbongo ya banini. Mbongo biloko ya ba soki ya affaires sociales. Voilà. Beaucoup mais c'est ya Barumbu Guillaume. Pas un coach. Attrape peut bala malonga tête, tout le monde peut s'abeter balete. Aïbi yango. Ba tout tout le monde na uti kimbanteke. Moi j'étais à l'hôpital, na la commune. Oh, il m'a mis caméra vous avez plus de 500 000 ba otanga ba. Comment on a ngote? Mais caméra ça innocent. To ko tapeka likamamba mope ya caméra wana. Mais le to moyen de ko caméra ya salaki invité na parquet ya matete directement tout le monde qui kola na makala tina ngonga o azaka na makala. Mais paraît que na ya ça innocent makamo za ko leka ndenge nini. Là likamande ko caméra là mususu bande ko balobaka du moninga ko ça a fait tité. Voilà. Mais le nazali ko loba nzamba za lokumu ne den ko jwa kufi molimo ne pe mala kimiate. Place yake. Eden Kojo, place à Koufi, Moli Moné Pema la Kimiate. Caméra c'est un joker. Le nom on va démontrer Bino. Tu veux éviter ceux qui allaient jeune à Bango, mais pour l'instant ils allaient jeune à Bango. Jeune à Bango n'est pas. Nakokoma. Voilà. Tout panzan teket. Caméra pacificateur. Désert du roi. Voilà. Donc ça veut dire que le fou du roi, na ligne toujours qu'on appelle que non. Moto ya motema ya mokonzi. Caméra solaka na moto ya kingakati na litoi. Moto solo boy. Caméra awa bena litoi a cheboy. Ba sololi. Caméra wana. Ta bilo ndé kendaka. Ezara même aventure ndé kendaka. Ta bilo ndé kendaka même ba mois presque ndenge moko. Voilà. À quelle assemblée nationale il en est quelques ba longoli na makamba boy. Caméra boy à 5 chantiers. Mais comment on dit 100 jours? Caméra volée. Caméra Ibi, c'est clair. Ibi, plus de 500 millions. Plus de 500 millions, je vous dis. Est-ce qu'il y a des preuves là qui se passe que Tissika on est est-ce qu'il y a des preuves là qui se que noyé Ibi? Dona Konde. Batikali kobenga te ndeko Eliezer. Batikali kobenga te sénateur Gerengo. Batikali kobenga te mo pepe mama bazai ba ya kosamba ba benge obe bato na bango nde batani kombo na ye tala bino zumo ko za directeur cabinet présidence de la République la blague hein mito tanga kombo na ye mito tanga za procureur wana te eza yote eza bande ko na ba hotel des ali bango moko donc ça veut dire qu'il y a un jeu bazan au sala biso
ou soit donc on va avoir un projet que non balkanisation à Congo, c'est-à-dire que Bokaboli Congo baza ko créer ta ba bana bisoni caméra Haïbi caméra Haïbi to et à détourner Haïbi détournement sora zala kingana ba moibi détournement la kisinini to détournement la kisini kolongola eloko ezali na nzela na yango te ba pesi yo $1000 de reconnaître ne ko pesa journaliste ndeko na yo yo $1000 wana okomi nango to okena obeza vol ezaki moibi babongisa français ka pona bango détournement pona biso ezaki moibi ayibi ayete ezaki destiné à poche na ete ezaki destiné ke sombela mida ba biloka minene na matoyi wana te ezaki destiné ke pesa 150 ngombe na nini kuna na ba Rwanda so ba Burundi je ne sais pas quoi moi ezalaki batongela peuple nzela toza na ko sotomoni lelo o soki banzela ya Congo ba relier ka banzela na biso ya Congo nzala ekita pona nini so tali okena ngambo ya bandeko na biso weto toi sakidila donc c'est à dire que na on so bazo moi mbrime ko na 10e ribule ke zu bango okepa bandeko wana romona balia semulu te tolia masango normal mais tane bazala kostoa makasi okepa ndeko so est vraiment abaru tout c'est à dire que balia o biso be na kibo mangoya de ba pomme de terre ba mbala ba nini batika ko kino ko leblo formol te la santé à mutauti intérieur na santé à Kinshasa moi ya Kinshasa zaka kino santé mo mystique comment mutauti intérieur kuna bazala soin malonga te kuna bazali négligé mais aro bela malaria te mais yo chaque jour ko bela ko na hôpital donc ça dit ceux qui a bongisa ki banzela wana le nzala o ya confinement bocheli biso tout le monde to koma nzala ote na ko c'était pas ces na Congo impossible mais kasi ndeko weso monique non lelo pena étant de droit oyo IDPS banda ko loba mikolo kene fala ki fachi azwa pouvoir pour que na étant de droit pena kota na mboko senti que na étant de droit pena yango makambi bandi les états de rancune oh état de rancune ndengeni ezali état de rancune c'est-à-dire état de rancune tant bakelaki na Nairobi basalaki mokolo to na papier que non en 2023 caméra même ta koleka ba ko comprendre que non caméra ça yibi mo belé atom chaque poche na en 2023 là il a tirement baloba ba il a tirement caméra ko za to mona ba mettre mayo mambe ko leki ba to be ba leki na ba TV que non caméra en 2023 il dépêche habiter so to tike la bibliothèque non bon loka kana mo yibi tike to tike loka ki mo yibi mayele te azalaki akei koyiba bazelie tu ba preuve koka ne bakangi bakobete tonga parce que bozo na constitution bakobete tonga akozwa tonga na lokolo bako condamner ata 2 mois pamba c'est-à-dire que so ba condamner 2 mois au posilaka te parce que bakangi na détournement na moyibi ya bien l'état eza la subornation te ezali na moyibi détournement ezali pas que botu na bamba loi so ba bete tonga détour asiko déjà a postulé te siko wana tolo bakena eza na ngotan de droit te ou bien étant de rancune parce que l'autre moni bande ko na biso ya UNT na yambaki lobby na yambaki ndeko moko ya UNT lobby ya lobaki que non cette fois-ci libala ngozo kufa parce que to pesa ki bango ki bokonzi l'autre moni ba komo reliquiser biso siko na linga te na plutôt na yeba banani ba pesa ki nani ki bokonzi pe nani akomi ko balukela banani ezali boye Kamere n'a jamais renoncé à Kabila azalaki toujours aza joker ya Kabila siko ya tanga talobi ceux qui te tiki kotoyo tiki to zo mona mayo lo aza yemoko azana basi ba panza pas IDPS ce soit panzango ba mona kuna ce sont les tintins ozo mona IDPS na bato ami tout lo ba mavungu bana basi ba panza IDPS kabundu bazawana papa kabunda na deuxième graduat ngala moi je finis à l'IEC non la logique so ngala ko vana na kit na 4 université kabundu fois téléma tala papa ba la politique te ko apprendre ba la politique so yebi. Toi, tu crois que non? Lui, il est en deuxième. À diriger, c'est facile de diriger, excusez-moi, c'est facile de diriger 1000 zoba que de diriger Batamaï et Misato. Toi, tu crois qu'il y a un zan, il y a un zan, Arbanjani Mabundani. Kabunda, Arbanjani Mabundani. Mais tout ça, il va mettre Nani, mettre peu, Bazakuna, na IDP, c'est belé, Batamaï. IDPS wana bazaki na nzala 37 ya nzala ya makasi tant bazu pouvoir tant so talibia tant entourage ce sont des frappeurs
boyebi bango te est-ce qu'on est relation ya IDPS donc relation ya IDPS na UNT cash wana donc opesa ngo avenir nini ndeko na ngai avenir na bango ezali kaka o bango balobaka le 27 na stade de Martyr bameli mbondo o akoteka o akotrahir peuple akokufa yango ozomona soko okufi comment appelle okufi physiquement to okufa politiquement ça veut dire que bazo okende kobunga omoni oyebi tozonga sima oyebi union sacrée bayaka na mvuya mabe baye na mama na mvuya bangunza Carlibon bave chen banani bayaki basangani babirindwa ozwi bakibasa maliba bayaki ebele bave lukonzola baye ebele ntango kaka babandika ya kotrahir wapi union sacrée suka na disparition te oublie totalement donc c'est-à-dire qu'à venir pendant ce que non vous faire voir que non bah c'est pas vendu bah bandi biso no coronavirus tous confirmé bokema caméra yibi bakangi babengi ba kutu ndako nous soit en face moi so bo boto la ndako nous en face na biso ne tolo baboué ba keye caméra yibi ba yebe ta joker à sasakanaki allez le menu du peuple congolais Alexis Tambwe Mwamba a tout président n'aurait jamais il y a le bagarre n'aurait jamais décrété état d'urgence mais président décrété avec des présidents proclamé qu'il est état d'urgence bon président bon bref et comme il y a cour constitutionnel compliqué bah article 243 cour constitutionnel a validé état d'urgence sanitaire wana et sili bah ils ont qui j'ai dans la kinini tant bako kende na yembongo kamera ko yaba ko citer Félix Tshisekedi na kati ya makambo ngo loko aza pion na bango ai jo bete loko moko boy bako ko tout loko haute trahison mais ce que ça réellement que na yé pas citer na makambo ngo c'est que loka ekanga bango non c'est kamera za joker aza mokongo nzoko ake na batu ata ko ba président pas aki na kati boy haute trahison président kana vanda ku considérer vanda pas président mo mupandi ba nous le président va 3 mois ba lu comme solution ba lu comme ça ba moni aller tant Alexis Tambwe Mwamba à ça l'intérim mais moni lelo na yiko lobate tant que na parti na ngana zalaka na yiko lobate tant que na mouvement citoyen na biso auto bengi yango réveil total na kombo ya to la muka biso banso pona hotel na Congo ceux qui ba s'azarder déjà après confinement na jana ba action déjà marche à makasi mais kasi wali ba action na tozoya nango mais ndeta mito tozali kamu na congrès le fala ki to moni déjà congrès pe si ya mabulu yeke koto yo simba benda président ya chambre basse allez pas dans chambre haute alobi makambo ya congrès to moni koto yo batu ba boy ba kabuni ba lobi ba pesi ba chiffre boy esko mamanga congrès ndenge ni mais na lobi bozo mona teke no bozo bolimbisa bozo mona teke no président Sénat à contenir réflexion, à continuer à ménopause à réflexion. C'est-à-dire, coronavirus, les gens souffrent, ben ils ont souffert, moi, on est bon sanana, bon tchapo na peuple, bon tchapo na congrès, na binomoro bidon qui ne tient même pas debout dans la sensité, aussi longtemps que bango moko, on voit que non plus, comment on appelle ça, parlement, il y a biso moutebandaki, vu Covid-19, batoro sanana sous faut sur soi ba makambo belé. Si comme boy que non 15 personnes 20 personnes il y a peuple qui souffrir à tellement esika moko peuple za soka bimi aye aoki mwanzo to moi bien tene ndenge ndoko ngambongo azumo loko mpio anyati mais boy yazala bakangi peuple ba police kangi peuple na ndenge ya blague te police va profiter pe sous wana ça dit que ba pesa police cop mais anti peuple wana tant to teka Goma tant to teka Beni tant to teka Bukavu bah déjà affaibli na bilo à pampandement bah parce que plan la base à bancalisation voilà boboyi 20 personnes bah ça si ko bino parlement boza plus ou moins 500 personnes kuna na sénat boza 100 personnes bon ko kende ko sala na kisi nini na mayele nini parce que bobi to tellement 20 personnes parce que ko désinfecter faut désinfecter ba chambre wana nyo so ba désinfecter yango comme ça après ba député ba ko sangana na ba sénateur yebi lokuta batoana te na yebisa wi lokuta na bango te baba ba accès à police 460 000 ba 16 000 francs atika ba timbeli que so sali Congo to benda 7 millions to gérer ngo donc c'est à dire que ba désinfecter
Si on va désinfecter, on va désinfecter, on va citer, là, on peut placer. C'est par rapport à la crise, la crise des alliés. Il y a directement la crise, président nommé ça Lobaki Nabiso que a proclamé déjà état d'urgence. Les grands flatteurs il y a Congo viennent à Franck Diongo. Grand flatteur, à tout expliquer, tu peux comprendre parce que vient pas à Mouyibi quelque part. C'est un grand flatteur, à déjà Lobaki non, va proclamer état d'urgence sanitaire. Ça veut dire que on n'a pas besoin de tout ça, ces congrès-là. Bon, le coronavirus, c'est Ali. Tout le monde, c'est coronavirus. Félicitations, M. Gentini Ngobila. On a félicité pendant le rôle qui c'est coronavirus. C'est-à-dire que si tu as 10 $ ou 20 000 francs, foutu macaron à ville au côté aux corona. Voilà le bon, on a qui c'est corona. Papa, le corona, vous kangi ville au côté, mais pas une temps de faire dans la macaron. Quand la police va les gars qui n'ont pas. Ça veut dire que macaron aux corona. Ils ont signifié que non, avant cotation d'avant bima, il faut bailler bayo que non, aux ala qui déjà kuna aux ana ngote, soit on voit kota kuna aux ana ngote. Donné. Oui. On soit là mon sacola, mon teit. Na biso, na bani côté pe na au sacola. Na lobi na oboye. Pour na au kota, il faut 20 000 francs. Ça veut dire quoi? Pour accepter. Faut foutre 20 000 francs. C'est 20 000 francs. Ils ont accepté les kits. C'est qu'on soit corona. C'est pas qu'on teste les batala, ils sont qu'on a ngote. Ça veut dire que le rôle là, on a dans un bon côté pour tester l'aité. Donc ça veut dire que si je pas l'argent et comme le roi va passer sur la terre avec nous, nous allons à bata 100 $, boya, à Tchema Boko, Yoko, Yababa, bébé. Bata, il y a 5 000 francs. Bon, là, c'est notre prière en vrac. Et voilà. Oui, en malamok. Après, en malamok en vrac, donc ça veut dire que si tu as 20 000 francs au côté de nos villes, au côté de ville, on soit coronaté. Donc c'est du vol pur et simple. Pas soldat, on va trouver ça à la minute. C'est surtout que soldat a besoin de vite. Tout ça est besoin de la binoba na poto. À 100%, l'économie en Bokanabiso, le pays en Bokanabiso, ils ont un peuple en charge. Et ça la regarde il y a Alphonse. Nous avons Alphonse pour qu'on a boué caillou. Ça les ma caillou donc qui donne ça dire que danger à côté ma kelemba les mecs comment. Il y a un moment les nous sous manifestation pour na poto pe corona ba souci ka ke na kini kuna basi ba confirmer ba to ko liya ndenge nini souci côté là monsieur famille te ka ndamba lupangu andima ke na ko sunga famille eza ça ko lisiko makambo oyo ndenge mboka ngozo kendela makambo oyo neto mona est-ce que Zali peut-être Teko Tchap peut-être président de la République na moi boulou yekemo parce que tout le monde pensa côté assemblée nationale côté ya ministre provincial côté ezo pesa ka mbilinga to ka o bazo ngaba desu ke président na loba ki na oke na zongi caméra zali mokongo nzoko akei na ngo pona nini bako dissoudre baba beta président beta ke na haute trahison il faut président tika ibonga na ye ndé à ce moment eza plan na bango problème ezalaka nini c'est pas Félix c'est pas Batouana excusez-moi c'est pas groupe ya FCC de vautours de l'FCC ndé ba kota na Copa Félix c'est Félix accompagné na l'homme le plus risé à Congo, Kamere, n'est pas côté na cop na banque. Donc ça quand on a yé. Pouf. Non bien. Tu crois que l'ennemi du peuple congolais, il a ce banana na mi kemi qui a panzi armé na biso, a na biso, alobi que non gouverneur gouverneur soit kende avait un peu avait un noise arabe blague était grand momelino. Comment ça qui a Yandre Kimuta. Et voilà. Donc ça dire que c'est tika boya dans la sala musala na ye vers la saboula ça va noir donc ça dire que à c'est que non à passer d'injonction que non le va beaucoup mettre boy bon on résout le mango président de la République élu de la République à lequel le que non gouverneur boy bisaba ba beaucoup mettre que bacha ba cantine pour la batwa sukola maboko bachate mais tout le monde qui wana ezalaki tout le monde qui fakinde quand même place où ba bandaki ya ko cha mais place où ya ki insuffisance à makambo ngo papa bachate bato acha ce sont les individus ba député ba ya l'équipe na moi TV na ye na moi 4 bachate biso na ba umbu bachate na limité bachate na masina bachate. Ça dit que bazo lingado, ça dit nga so président de la République na okanga bango tout ya blaguité. Ça dit que bina que la justice dans soukola. C'est ça. Voilà, mais tout le monde net likambo ngo pe ya ndeko na biso Kamere.
lobby au te koleka to moni ke no cabinet ya président de Kotika la vie te bonga to moni ba pesi ngo mbala moko na mutu mususu pendant que le pacificateur azana kana makala président makala kuna zolia vungule parce que boya ki VIP azolia vungule et ba suppose na mbala moko ba pesi mutu mususu est-ce que wana zaka koluka kimia to ndenge nini te caméra zana na mboko a mutu loko là papa pour être président parti politique il faut mon nzambe te ezaka maye ndenge lelo bon aujourd'hui nous tous nous voir tout thème pour la Congo réveil total tout le monde nzambe te aneka mutu ka batunye surtout c'est-à-dire que président de la République a droit à nommer bureau cabinet na directeur cabinet na air tout moté mané lingi air ne surtout moté mané et recépela longo c'est-à-dire qu'à longo c'est tout à fait normal dans le pacificateur on a c'est tout ça pacifique à ça la pacification pendant ma peuple n'a pas si. C'est pour nous tuer, nous, peuple congolais. C'est-à-dire que ça, la médiation, c'était pour y avoir sur la carte à passer. Comment une personne peut voler 350 millions? Imaginez-vous, une personne, a eu 350 millions. Mais ça, la calcule, les fonctionnaires sont à combien et refuse à combien de fonctionnaires? Mais quand il est là, ceux qui ne ceux qui est là, que soit ceux qui va s'ambitier, car si tu es comme peut-être il y a bateau, oh, c'est là qui était, comme on va vivre dans la carte, on a beaucoup de choses. Papa, si batangi ba kombo na DG ya nini? Ya nini kuna tangi ja kombo, atangi ba kombo ba mama Sifa, ba kombo ba Jeannette, atangi ba kombo toze ba kangela sone batu wana. Hein? Toze kwa kamera so ba kangi ayiba, so ba kangi ba chena makala. Asa tangi ba kombo kangela sone batu wana. Oh ba kanga ba zo gérer ce le commentaire, bazaka juste ba muso zaka juste ba simple député. Papa, mboka étape toza semi-présidentielle. C'est-à-dire que Parlement te aura des décisions, Sénat Ali et gouvernement à majorité, c'est eux qui dirigent. Ils ont bango. Non, puis quand pas si ne caméra singa qui coûte moi liberté provisoire, ne couvre ça na mboka na il a plein droit. Il y a kozala na moi liberté, c'est qui liberté provisoire mais ba bon il peut ka copier ça il va pisi ba condition mo donc trop likolo. Te ba condition na mi be comme sur le biso ba kanyo na détournement, il y a bien public, on mérite liberté provisoire te. C'est-à-dire, la liberté pour quelle raison? Il a volé. Toi, tu crois que M. Zaki n'est pas il n'a qu'un yibi. Il a la liberté provisoire. Non. Peut-être ça pour l'intérêt. On doit faire, tout comme ça paye un intérêt à battre. Et nous, on va expliquer, bande kolanga besoin mingi na poto bato mayele ya Kinshasa, bato mayele ya Congo. Boy bisangai ba pesio lipa okene kotikela ya Jean. Yo komi na nzela au lieu lipa ya Jean azuité. Eza ki moyibi to za détournement. Eza détournement. Na linga là. C'est compliqué makambo le baka détournement ka ke non de quoi détourner ça voilà ce qu'on dit ba makambo o tozo mona na Congo ba. Botamaka Congo lo mona ka lengi ka ya ko vivre na Congo pe na plus pe na Kinshasa. To moni susu tozo ngapeka na masolo o mais lobby to moni to landi information ndeko na biso mwana ntemi kuna abimisi batu na balabala batu mibale bakufi pendant que pays ezosala ma mususu koto ye kuna na Congo central misi batu na balabala batu mibale bakufi na bitembo kango to ndotambola kaka boye te mwana ntefo wakangai trop c'est trop peuple ya ba Congo azana droit peuple congolais se tourner net na za mongo supposé na mongo na za congolais na ko vendre na Bukavu na ko vendre na Mbandaka na ko vendre na ba Congo na vendre partout. Mais sauf que nako déranger mibeko ya l'état te. Donc tous ces Congolais, tous ces Kinois, moi na nyoso ya Congo aki kovanda na ba Congo, azana droit kovanda na ba Congo. Moi na ntemi ba Congo za yete. Ça dit que moi na ntemi mérite la prison. On a créé ba milice. Moi na ntemi a créé ba biloko. Ce sont des milices ont créé des ordres et tous ont ba perte humaine. C'est pas normal. Donc ce qui est des droits elle ba kangaye. Bon, d'ailleurs, écoute, Azanani, Akima à prison, vite. Ouais, Aïvada prison, il faut que ça. Voilà, faut que ça. Mais ce que Monique non, les lopes ont pesé nani, vient à biso raïs raison, parce que n'était maramo ce qui Kabila Zala, qui ne m'a pas tambola bien l'ope Kabila Falara Zala nae le Ouest. Motuna monsieur tous les autres. Non, par rapport à ma camionne, ils ont tambola na Congo. Ce qui est que non, président de la République Joseph Kabila n'est pas mouton, communauté tous les bien bien. Tola mukanabiso malam. Est-ce que ndeko dona konde obi ke lipemati baibi batu ambongo to batu ke ko somba ba map ko somba biloko ba ndo pakistanais chinois ba mati biloko avec ça te kana bandaku ba motu so fo tuna donc c'est à dire que les ennemis du peuple congolais faut pas lukaka bato donc c'est à dire
tout le monde sous OK voilà, merci beaucoup. Merci mingi na bino ba beaucoup la ndaka biso partout na mokili mobimba. Merci beaucoup na assistance remarquable na ndeko nanga Beyaka. Merci pe na bato nyonso beaucoup la ndaka biso partout bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino parce que awa balobi ba information oyo biso ezate ke noto yoka ki ne to diffuser les bino te to yoki sima to kei kuna to luki information to sololi boyoki maini ezali koleka na kati ya mboka Congo. Kasi na maso za koleka oyo na habité tango bozo condamner baloba faut pe saka pe ba idée non pour na peut-être que ça la moi un pas pour na kokende liboso na mayoso za koleka o na mayoso to sololi oyo ouest oza komona nini oza ko banza nini na avenir ya Congo oza ko banza nini ouais mayoso surtout to sololi étant que molobeli pe mosakoli moto abundaka pona peuple a kolemba te ko bunda pona peuple eza simple, c'est-à-dire il faut toujours ça toute na scène politique solution eza simple to vanda na mesa moko to solola to trouver une solution to congrès ko to soboya congrès basuma makofanda su Congo soboya congrès neza pona bakwesa Félix eza congrès miyibi ya baini ya Congo sont des volets, ils ont fait plus ou moins 28 ans bayibi plus de 40 milliards de dollars bon le net matata tampogno comment ils peuvent voler 1 milliard 500 millions à vendre vice azui petit na bureau ministre à finance sont des volets wa congrès miyibi longo langwana donc c'est à dire que congrès za to bengisi mbuta Fayulu to bengisi mbuta Moïse to bengisi mbuta Bemba to bengisi mbuta comment il s'appelle Venabiso peut trahir ça peuple azaki mbuta Palua nani Muzitu ah yepe 550 ndako état de droit pe kangaye peut-être quand même pas yebo bengisi abimi to bengisi te caméra pe na net national juge na obete 50 ans de prison après makuna bomi peuple trop to bengisi to vandi to sololi to kei na maponami to kei na élection ya solo to zongisi mboka ndembo que c'est état de droit et continuer mais tout le monde état de rancune hein to zongisi to vandi ba na poto ba sangani ba diaspora ba wana o ba chekouler te bangwana te parce que net lelo na likambo na bosengo ebisana ebisaka que non fallait aza mutu mabe mais lelo on peut se raison fallait tuer le peuple congolais. Qu'est-ce qu'il a fait mutu ko pesa ba de belé a oyena kisasa na mbongo na eta senga kisi ngape mon ba poto lelo so na ça appel d'offre ba otinda ko fallait ça soni papa kota concert na masque ebe corona akota concert na kota vidéo wala akota concert na masque bala poto abetaka lisusu te mais ce qui m'a côté concert na masque azana artiste tout qu'on peut akota pe na mutu akota ça la boy artiste akota ki na masque à coronavirus ils ont empêché le même masque zalo yango ezali yango so tel ba policier na biso pe que non ba zuyango ba la le même masque yango wana te masque ya akota la masque mais c'est que tout le bakena ba nyonso o ba kufi na poto kuna ezaka ke no ba kota ki na concert a fali be ba nyonso ba kufi na Paris ce qui coronavirus est tambol mingi na milliers ba congolais à partir à concert wana. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on commence à habiter. Tout comme on a malé, on peut aussi sa émission à Bisso. On habité Nini oh il fallait qu'il y ait nous bavette en poser une question de caméra zaliwana peut-être aussi ça peut émission à Bisso. On a là baka que non ba konzi na Bisso. Bon là qui ça motema malamu ya autre ba benga volonté politique. Ça dit que peuple a ennemi na binoté. Surtout en 2023, bon, il y a un fou comme Nabiso, votez à papa social. Votez cette fois-ci, tout les babinotés. Donc, voilà ça a mis ma malamu. Deuxième chose, vraiment, ça a adhéré structure Nabiso, tout le Mapona Congo et tout côté le Mapona Congo. Babenga base Nabiso na WhatsApp plus 243 84 85 20 90 897. Donc, c'est-à-dire que, attends. S'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez nous 84 20 90 897 na WhatsApp beaucoup na groupe wana beaucoup d'informations mais na biso que non après émission oyo botala ngona nous dans la maman émission qui c'est-à-dire que na ba document na ba ni non c'est-à-dire to kende non kende to la ça venait la preuve maramunya so na zo biso émission malo bana mikili na ke salon bosanda ka vital caméré ba okanga yo te ba okanga yo tika makamwana ndeko nanga ba okanga yo na sala 9 mois la prison bakanga bosanya ngote bakanga na sala 9 mois la prison banga prison te banga makamwa banga yo te pona Congo to hôtel ma papa on a des enfants lobi nango to tika la mboka boyete papa toi tu peux imaginer que non Rwanda lelo Rwanda comment ça l'ordinateur Rwanda donc mutumo la balle qui fait 150 ngombe et ce sont les meilleures vaches du monde hein.
Donc liloba suka bana poto to cha pression na bino na biso to tike le côté caméra atika la kuna libela parce que c'est lui le premier ndoki moyibi il est pacificateur à Mabé pour na Congolais. Si on sait boso lukape ka kimé na mboka te parce que baye o ya kambaka na UNC monte que no kozala mo boulot. Papa UNC ba na likonda. Le seul parti na Congo ba na likonda c'est l'MLC, celui des PS eza na ni Palou. UNC ba na likonda. Comme na soke émission na biso, otika la malam, wala na biso mbala sima, je vous dis au revoir.